bikoti. Mais bah mais ça la mutuka ba komata moto te. Mais qu'est-ce qui prouve que mercredi à Ozanga? Hein? Bon c'est là comme Tina Souka. Ata bevi à mon ante mes contributions étaient petites sur en pesango. Bevi à mon ante bevi à poster na statut na ye. Atie na statut na ye madame abi félicitations madame. A commis félicitations madame. Ate bolingaka mutu te moi bola mukia bevi ezala te. Eh yango bevi atela bino na lobelaka social. Na lobelaka makambu ya ba politique. Na to lobelaka ba soda awa. Na kotaka ba couche nyonso. Na kotaka ba beta l'église. Molakisi. Muto alaksaka nzela bevi kon la patrona. Muto a memara biso pena hein na ba savoir la mambe belé. En tout cas merci beaucoup. J'ose croire que bodo consommer famille Libota. Et là on senga bientôt consommer film na biso. Total on a 4 télévisions, total on a iPad, total on a téléphone simple, total on par-ci par-là. Meilleur trophée to kopesa la bevi kon na biso c'est en consommant nos films, en likant en partageant. Oza honoré, merci beaucoup papa biso Brunel, o loba ke non la roba la nene na kosa na mwasi nanga, comme si na le mwasi na otoza ki wana na coutumier. Tolie to meli accoutumé elenge wapi jema ibile to benga jema pour notre cache ne oui faut la ta cache ne en fait tout peut arriver pas de causerie toujours c'est ma cache ne na que fait nene ngala te ka famille bota to fait nini cache ne na bua kami sukuna na sukala moni marina là-bas ya marina là-bas de mon cœur. Na moi Elisa dia sula na bi famille Libota na moi Marie-Jeanne Bolo la bi wow Nathalie bona moni ibutu ma maman chérie yo ta benga belle ma maman chérie la bi non je crois je dois être là-bas toi ta ki ngai maman na coaching yo sana te moni po nini ba fête ya lelo commencer boye fête pona ngana kolo ba kino mutu na mutu afanda na ko na pour éviter ba problème. Mais oui pour ngai. Mais là biso mutu faut comme ilengele. To moni trop na théâtre hein? Donc tant moni fête ya nengona faut pas noter ngana lire na mutu ngana lire na famille bota ngana lire na boy na lire na mutu il faut bien na ko na bino. Poison. Même pas poisson mais comme belé comme o ya lobaki ya tongaki o boy tongaki. Ne boté a sali biso fierté moko ne boté a miki toko so ko leka na tali ne boya tali ne na bino mon na yambe boya bi ate moi ça va te freiner moi dimi ba ya gabi moninga tu panique tu palpite ngab malembe to na feta nene je palpite akene boya ibutu ngab malembe to na feta nene fete za la kitoko eza la sengo ba ba se vena fete ozo paniquer nini na mabe o sala ka batu ça ma fete aleki na yo za la sengo et barata ebo ibutunga malembe yo ngam na calmer tout le monde va na fête on a panzaka on a calmé en tout cas tozongi na biloko kolia ndako baptiste msu ba za fier voilà na moyo msu va na ngambu ba ko sabilo ba sagi ba sachet la vérité na ngamba ngoma ba ba sachet voilà ba table na ngambu ba table ngambu baila ba sachet ko akota na mati ba mito tamsole ko na mabundu imagine anga ngatele anga i téléphone bébé na mabundu na bakwanga tuzo kota ko mtalingi ka boy kiu mtalingi na tsaki kiu tala bakwanga ebi bana feta nene botai na ba Thompson bazai combien ba 6 hein 6 ba mimi bilo na ndako na biso mito Thompson ezo kota nde boy na mabundu ezo kota na kati makalinga na Moi je dirais que baby ba profondeur monsieur Roluka Nzambe et quand on a ba dimension moi ma casse et sali que mutu akoma ko agir comme si mutu est baby spiritualité et matière pas baby. Moi je crois, je pense que spiritualité n'est comme ma casse parce que ngamo ko a prophétiser langa façon ko ataka ki tambala atina robi moko boye liputa li papa na bi Nzambe baby je ngone ti anniversaire ne lobby lelo to ekina baby deti apofisila nga una bandal
na bandal nga oti ba côté la nga la komi côté ba la riwa na monier a prophétiser la nga eleke la nga la moneke la garçon mobe zo ne ba ebanité a pesa nga prophétie mais nga la ba que no bébé abeli mutute eza spiritualité et continue makasi peut-être et c'est que a agi bongo na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonne na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele. Voilà, je suis là, Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise, pour le compte de votre analyse avec moi, la giga, la fille qui dérange, maman formidable, la fille troublante, la palpiteuse, somme tomonoko palpitant, en tout cas vraiment, donc, en tout cas, pour Jemima Ibé, na lingable moi trop, na kakable moi koleka, na levable moi fort. En tout cas, certaines salutations partout. Nous allons comprendre salutations partout. Oh, beaucoup de vraiment plaisir. Voilà. Je salue tout le monde. Merci à feu de vie. Tant que la santé, ma cassiboé, ma kamoutou qui toko, c'est bon. Nzamba permettre que la gloire lui soit rendue, quoi. Voilà, c'était encore une fois. Et puis, si na, vu qu'on dit la patronne, maman Kioma, Poutine de l'écriture, la patronne, Belvi Kondi, maman a dit que l'écriture n'a défaut. Mikoloto au consommé, je suis un 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de votre bouche, médite-le jour et nuit. Nakangite, hein? Je salue Papa Jean Boud, Papa Jean Boud Mayembo, mon thème est maman Anassa, depuis Paris, ma famille Bota ya solo. Donc ça dit papa da famille Bota, maman da famille Bota, bana bada famille Bota. Papa Jean Boud Mayembo, depuis Paris, mon thème est maman Anassa. Toujours à Paris. On a ma mère au Mikolo, on a adopté, j'ai mal le groupe de la presse quoi. C'est que moi, on a ta famille Bota. Et ça, vraiment qui toko. Merci beaucoup, papa. Et aussi cette action. Encore une fois, Mamita Dina depuis Paris, hein, Mamita Dina. Merci pour tout. Oh, ça, il a pour un gros bébé de la presse. Maman Hortense, maman de cœur. Je vous aime trop, trop là. Merci beaucoup. Maman Brigitte depuis Londres. Nazaka Wana Rosé. Tant que moi là, Naka Wana Rosé là. Je salue Bézi qu'on encore une fois. Moussa Kitoko. Merci, merci, merci beaucoup, beaucoup. Nako taka la maman likamnanga. Na lobela. Si mena biso Josué 1:8. Tout le monde Belgique on dit un moment a commis un système, il y a un film, un verset biblique. Un verset biblique. Tout le monde a Psaume 68, l'autre commune a Josué 1:8. Alors, batuno su bolanda film wana eza makamloka ba royaume te to mona ngolo ba papa baza ba église nzamba zo benga bango mais bazo sala ba relève to mona ngo na cité Bethel relève ça et puis relève ça bien assuré ba église belé lo kwa ba kimbangiste relève ça assuré yango bezi atela bino na lobela social na lobela makambu ya ba politique na to ko ba soda awa na kota ba couche nyonso na kota ba ba l'église molak ici muto alakisa kanzela bevi kon la patrona muto amemara biso pena na ba savoir la mambebele en tout cas merci beaucoup. J'ose croire que bodo consommer famille Bota et là on senga bientôt consommer film na biso s'il vous plaît to la te que to consommer yango sans modération mère à koti to consommer en famille Bota, to liker, to aimer, to partager. Dans le film, on a 4 ordinateurs, total on a 4 télévisions, total on a iPad, total on a téléphone simple, total on par-ci par-là.
meilleur trophée to kopesa ka Belgique comme na biso c'est en consommant nos films, en likant, en partageant. Et ça a un plaisir, famille Libota la biso, ya sûr. Voilà, merci beaucoup parce que la moi présente Mimi Kabongo, fille de ouf, fille de ouf aza, ndenga zala ndeni aza impoli, abanga mabokilo na été, maman bokilo ne Marie-Jeanne, leka mobile na popine, mobile na vini, abi vini ndengo za bongo ata train au sombelanga te. Toi la 4e épisode. J'ose croire que c'est que peut-être écoute lango lelo, en tout cas te consommer en pardon sa famille Libota. Pardon famille Libota, encore une fois pardon, de consommer film na biso. Oyo comme lango Josué 1:8. Voilà, to côté la maman Alikam. Félicitations à Néné Botaï, Lissou Likola Lissou. Néné Botaï abiso merci parce que Nzambe a honoré yo. Merci parce que on reconnaître na direct na yo na vidéo to ça nga na olobi que Jemima Ibele conseil ne peut na kata makambo na conseiller ko le mama ko tala succès roleka ko tala te que na Néné Botaï na Lissou Likola Lissou na la succès na la aura na la boé ko tala yango te libala ndenge ye bongo bala honorer ba parents na yo. Honorer ba parents na yo, pesa bango valeur. En tout cas, lelo boy na moni yango oza honorer. Merci beaucoup na papa Episo Brunel. Oloba ke non la robala nene na kosa na mwasi nanga. Comme si na le mwasi na otoza ki wana na coutumier. Tolie to meli. Na coutumier elenge wapi. Jema ibele to benga jema pona te cache ne. Oui, faut la ta cache ne. Na fala ta cache ne. Na vala batum susu toza bandeko mais na quand la fête tout peut arriver pas de causerie toujours c'est ma cache ne na yeke fête nene ngala teka famille Libota to let's fête nini cache ne na bwa kamisu kuna na suka la moni Marina Laba ya Marina Laba de mon cœur na moni Lisa dia sula na bi famille Libota na moni Marie-Jeanne Bolo la bi wow Nathalie bona moni Ibutu ma maman chérie yo ta benga belle ma maman chérie. La vie, non, je crois, je dois être là-bas. Je crois. Moi, je me dis toujours, ma cambo to sala ya ba YouTube, ya musala. Et puis, il y a peu choix la ngande la pona la bezi. Mais je suis ennemi à la mutute. Mais bino le quoi dose à haine les hommes matara moi ma casse. To sendeni. Rendez-vous à moi quand to okuta. À part de okuta na souap. Le 26 mercredi. Si on a une makasi tellement qu'il faut en finir. L'occasion est le mercredi. Nous allons à 20h, 20h30. Que moto ne ko tumboka liboso na ta oziki. Pour les dames de kota ba fille ba mai hein. Moi mai ba tila ko la moi fort de temps hein pour o apparaître ongela. Ngasko moto langu ya nzam. J'ai mai belle na lâcheté. Na tala rabino na mona ke non oyo niveau na ngate o kutu yi masele oyo ntasuka oyo le shake oyo alandaranga oyo akrakanga oyo la pesa ke palpite oyo ya la kumba binote. On va c'est un peu de point de vue à Ibutu ndenge nini a lobby par rapport ya fête wana makambo ya monaki. Ibutu alobi amoni batu batie biloko na sachet. Nga Jemima Ibutu alobi on très sérieux. Abi à côté effectivement à côté. Abi Jemima Ibele. Non là-bas. Ici gros bébé. Ya mo na era biloko kolia. Na longo malembe sans problème. Sans rancune et puis la mais c'est comme qui mukie to dake belé ba te belé ba to kanga mika esika moko boyo ndiye bane ko kanga kolinga ko za pembe nanga to kanga mika esika moko boyo mais c'est comme mukie il a fallu que ko vanda kuna to ba ko va to vanda la mesa oyo kula to ba ko vanda to vanda la mesa oyo na bale su kuna to ba ko vanda to vanda la mesa oyo ya ngo biloko olia la mona que to comme ebelé trop la sani da mais moi genre que na ngo va la pour na lia à l'aise. Nada pena ko banga te, nada pena kimia. Parce que même batu vaya na bango, ba batu nanga. Mais ça fait. Akoko te pena kata distraction. Bako l'excellent ba mo bo na salo yenge.
pour akova anta asurveiller ka san nanga asurveiller ka secret langa non ada moi musala langa te ya effet na ndenge nga pe na effet na ndenge langa na te o batu nanga to sola bien par rapport mais eux a fait il faut na yebela faut na ke kuna pour la place là à l'aise ya mona déplacer qui sans ko banga mutu c'est le mo so ko kana je mate ma casse au moins qu'il faut la bête à Géma. Au cas où peut s'améliorer, les 26 à ne pas manquer. Dans 2 jours, venez, on va savourer les makofi, on va taper, ça va faire du bien. On prend un peu l'extrait, et puis moi et vous, on va revenir pour te commenter. Merci beaucoup. Donc, coaching, tout est à qui maman a coaching, yo santé. Mon ipo anini, bah fait, allez le commencer à faire pour n'angana kolo bah non, mutu na mutu afin d'angana kolo pour éviter un problème. Mais oui pour l'angai. Mais là biso mutu faut comme ilengele. To moni trop na théâtre. Donc étant comme on fait ça nengona faut pas noter ngana lire na mutu. Ngana lire na famille bota, ngana lire na boy, na lire na mutu, il faut bien na ko na bino. Poison. Même pas poisson mais comme belé comme o yalo baki, ya tonga ki, o boy tonga ki te. C'est maintenant to tonga belle fille, to tonga belle fille biso moko. Ça nini? Tant que tu as Belgique quand il a patron maman chérie. Donc tu as biso moko. Abi wala be moni ku bona fanya na. Ba otonga yo. A sekale ki na. Famille botom te tonga e. Ozo comprendre. Tu na solo ka basa la pembe. Yango to boyaki na côté bango tout bazaki. Tout le monde azaki na ba laba na côté na côté. Tout ba tout ayi wana. Si bango en tout cas tout éviter problème. Dès to fandi boye. C'est mettre ça la biso na biso parce que on kuna ko ya boya kuna ko comme yo après fête ya nani ya endo na biso moi sinani nene botai likambo bimaki. C'est ça ya on te éviter ki na biso. Voilà, l'état ibu tozawana tozana ye azokota kota zo bima mais yo balobi ozaki menacé makasi. Non nga ki menacé ndé parce que nga to na ye na ki na sema cash ne. Pas de part, pas cash ne l'angle le moins quand on a kéi nanga côté baya jampi bazalaki. J'étais na cash ne pas de lisolo. Lisolo ezate et loko ezate. Bakina père. Nga pe to ki na coaching pe na teka to ki pe na cash ne pour lisolo to ki de fait. Te ma solo ba 500 te ya ma solo to tout na santé ndeni. Boni santé to tout na ngo liboso. Te ba na liboso ba santé pour to ko yeba na santé na fête nene. Et qui fait to lit to meli c'est tout. Moni po ni ko banga mon nene azande ko yo apesi biso ne nene boté asali biso fierté moko nene boté amiki toko susu ko leka na tali nene na bino mon na yambe boya bi ate moi ça ba tu na freiner moi dimi ba ya gabi moninga tu panique tu palpite ngab malembe to na feta nene ya mona tu palpite akene boye ibutu ngab malembe to na feta nene fete za la kitoko ezala sengo ba ba se na fete ozo paniquer nini mabe o sala ka batu ça ma fete aleki na yo za la sengo et bakata yebo ibutu ngab malembe yo ngab na calmer tout le monde ba na fete na donc on a panzaka on a calmer ba ko on a c'est na panze tout le monde na teba tuna senga bibo patia lelo bosa maele moto na fete wa kolia ko mela tobina pona nebo tato pesa one mais bato bakanela ka yo te ngam to na nga kanela ngai bakanela ko mingi ngaso kanenge talio so kanelinge talio parce que ngalo ba ka vérité nga finga mutu te ngalo ba ka vérité neta ala to vérité tana yema ona ko na fête na côté batunga malembe to la côté elle wala côté to kende te nini te na boye bakende ko faire parce que groupe misusu pour nini pour éviter problème comment groupe ngo nini kombo groupe te ba kombo ko tanga kombo ya groupe te pour la te otanga kombo groupe te bato bafandaki nga biso te biso to za na biso awa pour éviter problème. Donc c'était ça fait les qui toko kolia comme la toningi c'est luketu makamnyonso to bini na ebisio nelengi comme la nata qui toko propre na mingi qui toko propre on l'a dit quoi qui toko propre ne soit ibutu na pesa kama moto kama butu kana prépare na guado ai kitoko to lie kitoko donc en tout cas to zongi na biloko kolia ndako baptiste msuwa ba fier voilà na moyo msuwa fa na ngambu ba ko sabilo ba sagi ba sachet la vérité na ngamba mona ngamba ba ba sachet wala batali bata table na ngamba bato table ngamba ba ba sachet ko akota na ma ba mito tamsele ko na mabundu ba imagine anga ngatele anga i téléphone bébé na mabundu na bakwanga
tout le côté on m'a lingi ka boy kiu m'a lingi ka la saki kiu t'es à la ma quoi ngebi bana fête nene botai na ba Thompson Mazaï combien? Bah 6 hein 6 va mimi bilona ndako. na biso mi toi Thompson zo kota nde boy na ma bundo zo kota la kati makalinga na ko Jemima, bobo belinga nesanga boy na fête ezali nde. si yo fête nene botai et le receveur singa ne ba kota dama sa sachet Oh. emporté forcé Nathalie Koto fandi boy Nathalie ngabi Nathalie Koto Nathalie petit chez ma boy asuli ene kala table Nathalie Koto bakata zo le Nathalie boy nani là-bas asuli kitoko Nathalie moi aussi j'ai mangé bien na sura boki misula ngambo to boy oh ni table bani non voilà ndeli kambo na zo mo client na pousa misu boy ba kwa ngezo kota la sachet ba boule ça ne tika vina 2 minutes Nabiso ngabino nini so ngabi oh c'est le 26 sawa le 26 na sala mbele msoko mwana te Nzambe na ngai jevi bobo beli makambele merci beaucoup wana ba propos ya Ibutu Ibutu alobi ke non ba maki ba sachet ba yaki nango ba kote ba kwanga ba soso wana Ibutu mutalobi na le mutafinganga na Ibutu tianga ba commentaire Ibutu aleki alobi ba propos ya Ibutu eza ko concerner nani ya Ibutu ça concerne ya Ibutu très cher internaute na suksi na ngana civil ya kitoko mais nene za fille ya bolingwe nene pena tsekona mama pengwi Charlotte Mbanga lia nene façon tu as fait ça tu as pris tu as englouté tu as camsonné tu as fait moi bravo tu as fait ça ça fait du bien tu as fait ça ça fait du bien tu as fait ça ça fait du bien félicitations lelo beaucoup madame le quoi les conseillère pour la libala obala donc peut conseiller pour la suite mais déjà bye bye YouTube à Néné bye bye YouTube tu es devenue la femme de quelqu'un si quelqu'un t'injurie automatiquement il injurie papa Brunel Zola tu es la femme de quelqu'un tu es madame de quelqu'un voilà merci à tous pour de partout je suis là j'ai les comprenez hein les gens passent les gens parlent donc voilà la sujet ya Lekinanga. Pour moi, c'est ma petite soeur. Elle s'appelle Baby Donza. Elle a Lekinanga. Lelo bat benga baby abeli boma. Non, baby abeli boma ta. Baby azo tumba. Bon so reza directive en Zambie, ta baby neke non. Biloko o zo ko la masumu tumba yango. Il faut tumba yango. Parce que ngala kuteki na bébé pesa nga ba prophétie ta ke maman prophétesse bébé bébé nanke ngala okende poto bébé bébé nanke ngani la be na kobala bébé bébé na ba prophétie baby alobi ke non léon na théâtre bevi na sila ni bakangi théâtre alors ngai na kotela ba bina ba ngote po bitumba nga pesa ko utela na yedi ngote baby m'a donné des conseils baby m'a prodigué des conseils hein très cher internaute baby apesa nga conseil na yebi tende nini oyo ekozalela. Mais tu vois bien un bébé qui bébé moutou, bébé liboma. En tout cas, j'essaie de m'imaginer, de comprendre. Liboma ngo bébé li yango ya ndenge nini. Liboma ngo bandeli wapi. Est-ce que bébé liboma ya solo? Je sais pas très cher internaute. Mais moi je dirais que bébé ba profondeur monsieur Roluka Nzambe et quand on a ba dimension moko makasi et sali que mutu akoma ko agir comme si mutu est baby. Spiritualité et matière pas baby. Moi je crois, je pense que spiritualité n'est comme makasi. Parce que ngamoko a prophétisé langa. Façon ngo alata ki tambala, atina robi moko boye, liputa, li papa nabi Nzambe. Baby, je ngone ti anniversaire ne lobby lelo to ekina baby deti a prophétisé langa na bandal. Na bandal nga oti ba côté langa la komi côté balari wana na monier a prophétisé langa. Eleke langa la moneke la garçon mobe, do ne ba ebanité a peska prophétie. Mais nga ba que no baby abeli mutute eza spiritualité et continue makasi peut-être et c'est que a agir bongo na biloko o les biloko akala tout atumba yango. Mais ce que ne ba comédien bo monike leki na bino, camarade na bino, ndeko na bino, soit disant abeli mutunde bozoloba. Bo be na hôpital
Bon, mais la scène pépé, bon, Lukaka, bon, Lukaka, bon, traité, n'a presque comme on pense sans que non, bébé, a belle liboma. Bébé, a belle liboma place morota. Liboma, y'a mutaka, t'as la mal à foulou. Liboma, t'as mutalia, qu'à la foulou. Liboma, t'as comme un biloba, la foule. N'a la côté la bébé, n'a mon bébé, biloba, balancer la terre. N'a mon bébé, n'a bleu remonté, et ça va délire. Moi, mon bébé, n'a mon pas bébé terre. Mais je vais me donner que non, bon, bébé, c'est la moi, n'a mon quel quoi, bébé, n'a pas que la commande, bébé, lingara, bébé terre. Et puis moi le bel que non ba commander ba linga bo linga ka été ya solo leki na blo so dire que bobi ka beli mutu boko lukani pour na solution pour na e boko le lukani bo traiter mutu na e boko benga te que non o likola ba kiss na ke na ko sima bona ba preuve que bébé ke na ko sima kiss pour la succès bona ba preuve ngwana que bébé asime kiss pour la succès yana ba ke no bo linga na bo mona na matanga mebira esa abo créer ba bolinga lokuta bo linga na kata entre vous botonga na bino entre bino bolingani te bo finga na ka bo chola na ka bo finga na bo sema mebele bele. Mais vous voyez que les moutons bébé soit des bolo bango. Des bolo que bébé moutons bébé. Vous me mettez à l'hôpital, vous me mettez à Saint-Pépé. Ne peut pas parler sans que non, comment on a coachola, tout le monde est am souka moutons c'est bébé té. Le quoi ba kiss, quoi ba simba simba. Non, voilà oza yaya malamouté. Voilà oza camarade malamouté. Oza nde ko malamouté. Baba internet obolingara baby donja. Oya sepeli sabino ba bloko la bango ba basala aba love story na grâce luzolo soki sepeli sabino botina moi 1 franc la famille ya baby soki mutune zo sala su malamu te ba ke na hôpital na parce que te comme sujet moko boya ko finga ya moquerie mo na internet c'est pas bien ezaki to côté ba comédien na parce que vous voilà ba coin ko bo chola ka que non abeli mutu boye à la place de faire ça c'est mieux ko luka solution pour la mutu na ye koluka soso deni nzamba sunga ke mutu na ezonga normal soki ekabeli bomande bozolo bango entre je déplore ba comportement ba comédien voilà bolingo tamu que te pona nini ça vous fait quoi d'avoir un petit ata ya mingi bolingo mo ya muki ata ya linzaka boy et ça la blonde li bozala nango te et ça la blonde ngeni bozala nango te hein. En tout cas, vraiment, on a pour ça analyse pour dire ça. Par exemple, pour autant que la côte en la profondeur, pour la yébiter na baby nga. Je suis témoin de voir baby na robe, ya liputa, na foula, na lipapa. Mais azo prophétiser. A prophétiser les garçons moko, a prophétiser langa. Mais na mona que signe ya mutalibo na kati na été. Na mona que mutu ala de la part du Seigneur. Alobi kenza me muta lobele abingana na bo na muta egizo nini kimbangiste biso simba kiste na ba na kombo nzambe aloba ke ba msuno ba na TVT et ba msuno donne pas loba ki nango na mona ko pe na ba semena pour la ki pe mpia ka binanga ona mbongo te na minso bola mbongo te mais nzambe apesa mbongo et puis na pesa nga pe mbongo nzambe pesa nga pe mbongo après professeur donja no pe la kabela nga pe mbongo la poto akabela pe mbongo oh mwana mwasi opela ko mpe ya nzambe ko mekena loba ke no baby abeli mutu na moi na ngasina liboma te o siko so bino bolobi ke no baby abeli mutu comme ko tuma biloko na nini oboy bo meme na hôpital na Saint-Pépé awa ba ki seza ba batama boma batu mutu bali ko beba bo récupérer baby na biso soki si vraiment si abeli mutu ya solo bo récupérer le biso baby na biso to ko yote baby na biso abeba famille na ebo sangana bata YouTube bo sangala ba comédie bo sangala moi loko ekota wala ba 1 franc ba 10 francs so nini ba ma donne baby na hôpital c'est la moindre des choses na parce que bo tonga ye na parce que bo tomo ya ko dénigrer les qui bongo na TV ce n'est pas bien hein oui même na ba fête ko tonga bo le kabo na boko trop bien que la ba ko sani na ba ko na ko sani na ba comédie na ba chroniqueur na ba chroniqueuse ka ko tonga bo ke na ko sambela pour la nini. Vous partez prier pourquoi? Ma question est celle-ci. Parce que nous sommes la polanie. Parce que voilà, bolingo la moté, on a noté. Vous n'avez pas l'amour. En vous là-bas, il n'y a pas l'amour. Mais quand à Kotonga, qui chocolilo, qui choka. Voilà, besoin matière. Des besoin pour la matière. Vous voyez bien, si j'ai donja ko, bon ben quand on tonga me dit pour la tournage, na bien si j'ai donja. Na banda ko no sija donja la parce que bo sunga leki na bino bo récupérer mutu de soka baby soka beli boma ya solo et comme no ka simo bo na ko chole bo na ko dénigrer na la contente na bino na CP na ngote parce que c'est une petite que j'aime beaucoup, c'est une petite chose que moi j'aime et j'adore na linga ke makasi baby na linga ke penza makasi parce que na mona ke la donja abina nga gros bébé yo na tela ndabala kanga motema no olinga nga la bolinga solo ba comédie balinga nga te ana raison ba comédie bolinga kite elo mo bimi ya leki na bilo pena boke no abeli mutu bo bilo bozongo sujet matongi bozongo sujet ya ko chola
Besoin de sujet humiliation. Pour na nini ko sa bloka boy. Pour la lope na yeli bino na bela bino. Bon me donne dans l'hôpital. Hein? Famille na so que celui qui débloque bébé bébé mutu. Vous savez le roman pour la baby. Tu perdre baby té, tout le monde a baby na balabala té. Hein? Tout le monde a baby na balabala té s'il vous plaît. Ce que c'est sur la belle mutu ne bodo panda sang. Ce que c'est sur le bodo panda sang bon tout le monde a baby na balabala té s'il vous plaît. S'il vous plaît bande kolangai. C'est une petite bino tout na théâtre baby baby nenga se pesa bino. Nenga se pesa ka bino la ba film tout ba chaka baby a pesa ka le meilleur. Ba bloko la ba love story na grâce ndenge bane ko sabe no bien na grâce. Ba bane sabe no bien pour la couple la bonne grâce bona comme so ya mamba so me le mamba so te mamba ya ka mamba ba réseaux sociaux kaka. Lelo bo baby abeli mutu. So que c'est solo pour nga la moni yango tenga la moni ka baby apesa ba prophétie. Et le quoi le bébé anniversaire mais les lorsque tu coûtes naï abi na gros bébé na mbongo te le bébé anniversaire na maboko na kala 3000 francs abi ndaba opesa mon abi opesa nga mbongo amen na bi ke ndaba opesa nga ado de mama alba komba nzambe na munoko naï na moni na fulu te na moni liboma te bandeko hein to créer bolingo na makasi to yekola amour même si il y en a pas to forcer bolingo. Bino wana lelo boy oh absence ya Bellevue na mariage bon mona Bellevue na coutumier ya nenete je vais ça blo mona Bellevue te mona comédienne ni à part Bellevue na là-bas ba cela qui joue ba pesa biloko et mariage ya nene ya coutumier et quoi jeudi Bellevue atunaka chaque semaine film moko na semaine moko na 4 films na mois moko tuna 4 films semaine moko film moko ce que boye bisanga et quoi qui jeudi tant assis ça va fatigué. Les samedis na civil embouteillage ba solo ba kota ki ya sika bilamba ya sika ba dongela merci beaucoup na Fati Beto pour la sécurité au côté de la mboka et belé ba ya kiwana alors ba kanga ki ndela pour tambola ki makolo il y avait vraiment l'embouteillage partout il y avait vraiment l'embouteillage ce que be vini nga za bongo alonga manga moto aza mutu ya jeep aza mutu ya jeep. Ma voiture était mariée à comme à 16h30. Mariée. Célébration, il y a 12h, il y a civil à Néné. Tu vas 16h30 pour embouteiller Nzela Zate. Nzela est Zate. On était obligé d'être là. Bis autofofilé dans cet embouteillage de coma. Pour ta fille à moto. On a fille à moto ma casse. Na su langa moto la koti mais mais ça la moto ka ba komata moto te mais qu'est-ce qui prouve que mercredi à ozanga hein bozela iko matina suka ata be via monanité mais contribution était que petite sœur au pesango be via monanité be via poster na statut na ye atie na statut na ye madame abi festation madame a commis festation madame ata bolingaka mutu te moi bola mukia be via ezala te. Bino bozala moi bola muke be via sala mboka o be via atala bola mukete donc non c'est pas bino be via kama be via a dit pasteur Herbie be via zuye na ba film bobi o eza hypocrisie de la foi yo boy ko ça ba film o tindi mwana Herbie qu'est-ce que pasteur Herbie a à voir avec pasteur de la foi pasteur Herbie a un artiste comédien on va solliciter à Koya. C'est le pasteur de la foi qui avait dit. Mais non, le pasteur Herbie dans la film même Abokoya. Vous proposer Abokoya. Oh. Donc nous sommes venus ça la bomo na kama be. Finalement. Bindi plus bosso ba même monsieur ça ba biso. Tu peux ba na binota. Mais vive que ba via mututa. Mais bon, le place mora ya kokoko, il faut pas que kulus, faut crucifier, faut fingayer, bon le kaka ba pour fingayer, asala bino nini moi sabatu. Autant la bona ba kala no pene ya sérieux, o bozana ba kala no bona pene ya sérieux, ya ba vie na bino, ya ba foyer na bino, ya ba makam na bino ya koluka nzambe, nzamba sunga bino, asala bo pona ba vie na bino, mais bo vendre la ka vie à belle vie. Faites un site. Et même si a été contribution à Pessi, à poster dans statut, mariage est quoi mercredi. Et quoi appelle mercredi?
Et puis à part coup de baiser, elle va comédien musu open nene à côté là on a analyse. Tout le monde va monter jusque là. On a beau le battre hein. Ba comédien bas ne ami ba le be nene à côté là bango. Ba kala bango ayaka lobby wala do défendre tout le monde va on a analyse. Tout le monde va monter hein. On a beau le battre. Mais il y a baiser quand ne bo fungé non non. Belsi a été, Belsi a fait. Bon mon est comme ça comme ça pe na bino. Ah, bo tika pe monter ma bébé comme en 2023. Hein, bon Lucas qui ne bo créer bolingo, so que bo créer bolingo. Chercher l'amour, créer l'amour. Ça fait énormément plaisir. Ça fera énormément plaisir, très cher internaute. Dès la vente qui a l'élo, na yaka pour na loba, pour la kamba baby. Les kambu ya baby, ça fait très mal. On dit si j'ai un baby, il y a un diamant na riachu. So moni kambu baby ya baby, ya riachu pe yak. Vous avez ma pas ça? Si kambu baby na reçu ya baby, oka ariachu. Ariachu oka baby. Bon ba na ba actualité pour ani. En tout cas, na yeko pesa festation na ariachu. Ezo la saka ke non, oda moi c'est kitoko. Oda moi sur à tout la rater la marché. Ariachou, on va que papa soit la commission. Mais cette fois-ci, papa est mort à mon les réseaux sociaux, aligné à honorer yo. Félicitations maman. Mon bala ko koumi sur les réseaux sociaux. Alors ben loge, fanda bala. Tu écoutes la même chose sur YouTube. Maman na YouTube azate, tata na YouTube azate. Oyo ko banga ko sa vient pour la bango. Bala yaya. Ce que ma voice orange que de tambola tambola, on a demandé un montage. Pour l'an du matin, il y a un Saint-Marc. La valeur à Saint-Marc, la respect à Saint-Marc, à quoi paniquer moi cité. Ce qui Saint-Marc comme le niveau paniquer, mais toi Ariachou, c'est que Ariachou fait tout à bien. Et là, on dit on a un ton maman. Et quand Saint-Marc qui mia, Saint-Marc n'a pas à perdre. Tous la sortie na ye à l'écana et pas ya Karine a confirmé parce que ça y est muta le makamwala ce que ça y est parce que songi wala par rapport ya ndenge bazoko loba ke yende atongi nani oyo atongi nani ex ya mobali wana. On va essayer un peu de parler ngo. Donc, tu me rappelles que tu as nani comme Karine a kolobele pas mais moi je ne pense pas. En tout cas, dans ce qui n'a par rapport à l'analyse, c'était j'ai aimé le groupe de la presse congolaise. En tout cas, merci de consommer biso, de talinga, de partager déjà dans mon santé musique donc je dis to santo to Lucas solution pour la baby donja si c'est vrai que abeli mutunde boloba. So le solo. Na parce que boya ko tonga e. Na parce que bo pande sango la ba comédien. Bon et comme si j'ai amené un tournage. Bon va ba ko tonga moi la mukelo ko la baby donja. Bon ça la ndeke bon me mettre en hôpital bon Lucas solution pour na ye. En tout cas merci beaucoup avec d'autres Mickey qui derrière cette caméra. Merci beaucoup l'assistance c'est papa Kout na biso ya j'ai comme tox. Merci na Jancy Mabana, moi na papa biso Alain Mabana, le cordon. Alain Mabana, ya biso mo ya Bevu TV na nko. Voilà maman comment Poutine de l'écriture. Tia bango ka pandi likolo, tia bango ka vertige. En tout cas, merci beaucoup. Au revoir, on se retrouve. Bye bye. Na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele.